Mokili mawate bandeko jeune fille na kombo ya Clarisse ateki bongo am ya muninga na ye na ontele ya Facebook. Muninga sa yelaka ye azalaka riche, muninga atikala kaka pauvre. Atekaki am wana ndenge nini, apesaki mbongo combien, bazwaki am ya muninga na ye wana ndenge nini ekopesa o pasi lisolo tokobetela o lelo na esaka bino pira alaka te, pira koma pirate yango tokobetela o lisolo lelo na radio lokole masolo. Ba mama ya chango, ba jeune fille ya chango batomboki ya kosakana te soki makamba ba propagande koluka population bakendaka na chango, kasi pona kotala vie ya population bakipaka bato ya chango te baleli ba ko souffrir bate ultimatum soki batomboki mabe kokota. Bonsoir nga bien. Soki chango etomboki boko luka banzela. Toko kangero poko toto kangi bina injili boko leka te. Ndebo mwana kabisa toze loko te. Naona ba commune nyoso commune za mabeza chango. Chango mwana nini? Ba pesa iso mchanga mwana nini? Tosalaka attention biso bato tozala ba carte bancaire sika boye moyibi ekomi na décret nyonso to bato bale kotambola na machine oyo ya transaction ya mbongo soki batie na poche na orabu eke carte mikolo ekomi code PIN ezate kotia mot de passe te batouchera la poche na yo mbongo eleki na compte na bango pasi tosalaka attention. Makambo ya soni boye toyi koloba ti bokoyoka kaka tala vraiment roulage ndenge ya kangi wewa. C'est vrai que tawa akaki na tort mais roulage a préféré kanga moto batu bakoya na se batu bakoyi boye soki mama oyo akufaki bolingo osala ndenge nini. En tout cas Général Silvano atala makambo po boye trakaseri pe eleki kokamwa na Congo Brazzaville boyebi ke receveur a bundi na cliente pona 50 francs mama oyo amataki kombi abosanaki koyesa receveur ke mbongo ekokate tango akiti bapesi mbongo ekokate bitumbe bali na receveur wana bato batoni mawa mingi makambo ya boye salami na Congo Brazzaville tokozongela yango kaka na mission ya lelo. Radio Collective ya Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa epa Mama Charlotte, mwana mboka, bon monake, bana mboka, congolaise, tala biloko ya kosala, epa bapaya, acheli biso bilamba, banda de 0 à 3 mois yango yo soto yawa de 6 à 9 mois tokewara de 9 à 12 ans tozana nyonso bana mibali na bana basi soto yawa omoni oya bana basi ndenge mwana zoputsana toza lokola wato yene 8 ans tiko mata yango yawa koto yo ndi makambo mwana zo bimondire ministre ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo andika la sabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete bato ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka li benga biso teotikobila batina ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original
Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Bote na bino bandeko balandi ya radio lokole télévision bisika news to bozwami. Merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo radio lokole masolo epai wapi tokutelaka mpona kobeta masolo ya makambo ezali koleka bongo na communauté na biso africaine en général. Mingi ya biso bato ya mangala bandeko ozali kotala biso, ozali na Bujumbura, ozali na Lisala, ozali na Kuala Lumpur, ozali na Singapour, ozali na États-Unis d'Amérique, ozali na France, Belgique, Afrique du Sud, Angola. Mbote na bino tala air yango ekoki na sengaka na yo soki okoti ndeko koleka liboso yo o partager ndeko émission oyo po esunga ndeko moko songolo esika moko pakala. Totia ba j'aime bandeko, totia ba j'aime na émission, totia ba j'aime de esala ka tous à l'abri. Je vous en supplie ndeko soki okoti otie j'aime na yo et puis au partager vidéo masolo o to betra awa la répéter yango chaque fois esala ka masolo o biso moko to inventaka te. Ezaka masolo oyo bino bopesaka biso ekozala ya ndeko na yo, ekozala ya mwana na yo, ya ami na yo, to ya mutu moko songolo o viva yango opesi biso mpona kobeta e éveiller conscience ya bato. Po oyo ezali émission ya éveil ya conscience esika mutu alalaki alamuka po makambi ekomi koleka na mokili o ndeko pasi masolo to betaka awa soki kaka babeteli yo ozomona lokola maseki, mais soki ekomi na famille na bino ekomeli yo okocomprendre ke masolo oyo ezalaka vraiment ya solo, okocomprendre ke masolo oyo ezali vraiment kosunga bato ebele. Masolo oyo toyei kobeta yambo tobeta na lisolo ya lelo oyo komeske ndeko na kombo ya Clarisse to camarade na kombo ya Clarisse ateki am ya ndeko na ye kaka na Facebook oyo ba TikTok oyo ba YouTube oyo ezana makambo ebele bandeko na sengi na yo obenga mama vanda, papa vanda, bana vanda, bovanda famille bolanda makambo oyo elekaka po bana ya mikolo oyo matoi mangongi, bana ya mikolo kaka jese aino kunieso munu kezaba ngana yebi oyebi, mais les oreilles ne dépassent jamais la tête. Tala ba malédiction mususu makamsi comme na kabisu na famille okokanga noko ndoki pamba nzoka yo moko bitala zala ndenge nini kasi ya mboto betelo lisolo wana tika to développer mo ba titre muke auto telio na sommaire kuna ezali kambu ya kobomba te batu nyonso tu ba musicien ba politicien ba homme d'affaires ba célébrité soki likambu basala besa popularité bakendaka toujours na changu au concert na changu bana changu boya bosala boya akozala meeting na changu kasi tango kupo okogania élection yango to peta au concert na yo ko simba ba bosala ka mingi bana ya changu bandaka mingi bomodi po ya manjile po manji osala ko na aéroport so le po manji wana o kaboli limité salongo na de bonhomme na njili wana po wana changu bandi wana keti ba kimbanteke nyonso kuna changu kasi tala condition ba mama o bali ko vivre nango ba mama na ebité bazoko mena mai wana presque poto ta bisika ba otanda bilamba na ba jeune bokomona ba jeune fille ya kitoko mais possibilité zalité moyen moyen beauté na bango ebimezalité nyonso wani ni changu pazaka na changu ba mama ya changu ba lili ba kondi ya mboka bosela ba quelque chose pour bana ya changu sino tembala oyo soki ba tomboki ekozala mabe mingi tokoma lokola ba wumbu Président Pascal Kamani ozoyoka réclamation ya peuple ozoyoka réclamation ya peuple soki totomboki changu soki tomboki oui changu soki tomboki bino bakonzi bokoluka nzela kotambola bozwanga bien soki changu etomboki bokoluka banzela tokokanga aéroport koto tokangi bino
injili bokoleka te nde bomona kabisa toza eloko te mpo naona bakomini nyonso komini eza mabe eza cangu mpona nini bapesa biso mutongo mpona nini bayoka pasi na biso donc soki cango elobi makambo echange mpona nini barwandais bakota biso na cango tobloka barwandais bon mama oza mayele eske bakoka kobunda bituma na barwandais mpona nini bapesaka biso valeur te mpona nini bakipaka pasi na biso te ata toolela toonyoka bamona biso te mpona nini toza na kanda na bango Fatube? Ah bon? Oh, maman loba nanu. Na bete eloko ebotaka te bete eza libanga bongo ebota eloko abemu donc beto eza libanga donc nde basurnoma ye beton ah bon donc nde bapesa ekomba beton c'est-à-dire eloko ebota te eloko ebota te ka pasi na pasi ezoko se multiplier de plus en plus vie eza malamu te toza na vie ah bon oh mama yo na bébé boye vraiment koto pe bo koto pe boza na hôpital hôpital eza te mama nayoki koto oyo bazongisaka mutu makila bazwi na nzoto no bazongisi ombala tobenga yango pauvreté toki africain noir to ndenge nini epesi pasi tolobaki yango na sommaire esalami bongo na Congo Brazzaville receveur nde boza komona bakombi oyo ezalaka vert blanc ezali Congo Brazzaville receveur abundi na cliente mama oyo amataki na kombi sans pour autant ensignaler receveur qui naza na mbongo ekoka te receveur alingaki koapprécier soko alingaki komatisa ye to alingaki koboya kasi mama oyo amati tango akiti apesi mbongo ekoka te incompréhension ya kosakana te receveur pe alaki na besoin yeba mbongo na ye ekoka sino te chauffeur pa kolongola ye musala babandi bitumbane ya kosakana te bakabola alingi te tika balingi te bandeko epesi pasi ya kosakana te makambo ya boye ezali kodéshonorer non seulement pays mais continent aussi africain mpo na 50 francs ya pamba epesi pasi bino pe bandeko soko olingi omata na kombi oyo kosala mbongo tata na taxi senga liboso basengaka kosala ki gangster tata zoi mwana mwasi ata ba bibi kolo basi bana priorité kosala gangster tata la sikolo ka bepesi pasi ya kosakana te bakambo ya boye ape ko banini ba agresser mwana mwasi ba agresser mama ya batu mama yaki na tort amata mutu ko ya batu ali ko pesa mbongo complété malgré pas yaki na mutu falaki asenga te ete ya bino kaka na esaka bino na émission oyo tozalaka toujours kopeine bino toyei kokebisa bino bapays oyo bautilisaka bongo bacarte bancaire même na Congo nayebi te na Congo soki ezalaka machine oyo batiaka mbongo oyo ozwi carte na yo oswape oyo babenga koswape système ya koswape ekomi kokoma epe alkaïki mikolo ekomi carte ndenge wana okotia kutu mo de passe te soki ozwi carte kaka otie likolo kaka ya machine ya koswape wana mbala moko transaction eleki alors badongolo biso bamiyibi bakomi mpo kozala ndenge wana baali koutilize ba machine wana ya transaction okomona soki moto atelemi batelemi na bashop bamagasin ya ville batali soki ndeko oyo asombaki na carte aswape okomona ye aetelemi pembeni na wana na arrêt de bus to mwa mouvement muke ayeka na machine wana asi atie montant na éviter combien $100 $50 combien atie oka na poche boso les transaction eleki au père de mbongo ne bomo wana be careful autre robaki te tolobi tala watch me follow me the victim he doesn't know what I'm going to do I just tapped his ass he's got a PayPass card in his pocket and transactions approved so be careful pasi na kisasa makamsu elekala na kisasa ngai pesa ngai mutu koswa bandeko ya solo toyebike bawewa bazali vraiment na respecter na nzela bali kosala makambu na ebite soki na mutu makasi spona ekolo bakoyi banani je ne sais pas bazana ba erreur na bango kasi eloko oyo roulage oyo asali personnellement atayinga na CPI na ngote tala comment est-ce que roulage oyo wewe alinga démarrer asimbi volant na moto abosani ki azalaki na batu na sima wewe ameni batu na sima na mama ya batu akangi volant batu bakoyi boye soki mama oyo abetaka motu na se engenge kosuka ndenge nini en tout cas général Silvano mokonzi ya police ya ville ya Kinshasa commissaire général tala makambo oyo oui batracasserie zali wewe atoyebi ki bazali motu makasi mais il faut pour côté ba policier babenda makabatoyi po boye mawa mingi soki likame zwaka ba client wana balengeke kosuka ndenge nini nasuka linga osanga nini pardon ezalaki masanga to mobeko
ete ya bino bandeko ya roulage totala se boye pasi mingi yaya tokobetela osika boye lisolo na esaka bino chaque fois bandeko tosalaka attention pire azalaka sute pire akoma na ye pirate benda kiti mama bozali na bar bayebisi ngai bar moko na Kisasa batiaka pena TV na bar na tongo bakliye balaka te batie baye kotala radio lokolo ndeko bobende bakiti bovanda papa na mama bozali na États-Unis d'Amérique Canada mama va na canapé papa vanda pembeni ya mama bolanda makambo leka benga ba jeune fille baya kotala benga ba jeune garçon bavanda balanda ma autre atobeta lisolo awa na esa kabino chaque fois masolo autre betela kabino bandeko ta pona ko nuire te mais pona ko sunga kaka communauté sikande kwa kwei poyo koya te pasi na motema makamto ko mwana mukili o bandeko pasi na motema okomona ozalaka na pire camarade na yo moko boye camarade na yo azalaka na mbongo yo azalaka na mbongo te ndenge nini bandeko to bitunaka ba question ya ngwatala émission ya éveil ya conscience yango eye comment se fait-il que yo azalaka camarade na yo camarade azalaka na mbongo yo azalaka na mbongo te camarade azalaka na mituka mibale mais yo amemaka okaka na mituka na ye Alex Kone azalaka mbongo te po ani aepolaka te po ani même adage moko lobaka si tu me donnes un poisson je mangerai si tu m'apprends à pêcher je n'aurai plus faim te yoka lisolo ndeko mwasi on a combo ya Clarisse na ça kablo chaque fois biso soki opesi lisolo olobi totanga kombo totanga kombo soki oboy totanga kombo totanga kombo te Facebook oyo ndeko Clarisse azalaki couturière to azali bon azalaki couturière azalaki na machine moko we machine oyo ya lisu moko babenga ngoni ya lisu moko machine oyo pedal wana atongaka na ye mike asala pire camarade na ye autre kotanga kombo te banitanga kombo te bazalaka na ye très bien sikoyo Clarisse ye na telefone na ye akotaka mingi Facebook alingaka makambo ya Facebook akosakana te bande kosaka attention bomonaka ba spam so yaka na Facebook amonika na Facebook na ye escroc bakomi est-ce que okoki koteka muninga na yo na monta ya mbongo ebele monta nini o soki bapesi yo okoki koteka pire camarade na yo bato baotya ba commentaire ye pa tie commentaire Clarisse wana komi wana nga ata $1 million nakoki koteka camarade na ngai jamais na ndenge nini bandi po okoma sikoyo ndeko wana oya koma message wana boko comprendre soki ezalaki nani balandi ye sikoyo na privé yorobi ata bapesi yo $1 million okoteka muninga na yo te jamais na koteka muninga na ngai yo komona wana ninga komona na Clarisse bandi kosolola yaya basololaka na bango donc et comme il lokola sujet moko ya débat na bango chaque fois yo koteka boya koteka muninga loko $1 million te na koteka muninga te ti boye bozo chat trop na mutu bozo la trop mo affection kolaka basalaki à peu près 1 to 2 semaines basololaka siko mutu wana ebisi meneni ngana yo to sololaka kana ba Facebook mais tout le monde na raté ndenge ni pesa ka pata numéro ba pesa ni ba numéro yaya landa lisolo très bien et kosunga yo to tsana ba j'aime bandeko to tsaka ba j'aime ya saka bino soki okoti otiemba la moko j'aime nazomona ba j'aime mukie bandeko za ebele ba j'aime za mukie to mwate ba j'aime bandeko azali moyen ya kosunga biso kotia biso à l'abri to tsa ba j'aime bandeko tsa ba j'aime yoka lisolo oyo kosunga yo tsa ba j'aime bandeko partager papa kobosa kotuna mama te mama s'abonner déjà na radio lokole tuna bana est-ce que bosa abonner déjà na chaîne ya noko Fisto bosa abonner déjà tonton Fisto est là Les amis, abonnez-vous sur notre chaîne. C'est pas ma chaîne à moi-même, c'est la chaîne à nous tous, la chaîne communautaire, la chaîne de l'éveil et de la conscience. Abonnez-vous, likez la vidéo, tout ça va j'aime bandeko. Tant on va passer un numéro, vous avez affecté Sili et Koli pardon, et c'est là qu'il a Facebook et qu'il y a bon à WhatsApp bandi kosolola. Sikoyo, en fin de fait, kosolola soke leki suke benarani il faut kokutana. Ola nanga malamu Clarisse a passé des rendez-vous na mutu e bandaki na Facebook, oya komaki na page ya Facebook. Ya ngobino bato bozala na Facebook. Page nyonso komona, batie boy o follow. Page boy Olandi. Non.
biso ba congolais ba africain noir mingi to ça la Facebook compte ba ata ba YouTube oyo bandeko okomona message moko yebu yo lingo fumaka message yekuna oh non fina awa o gagner $1 million fina awa gagner $100 o fini bi fina ezo luka makambo ya kosaka te ndeko tango ba kokota ba pesa ni rendez-vous na restaurant moko songolo moi si pe Clarisse ata jeune fille quand même il a 28 ans alors qu'elle a 30 ans ba kokutana mobali batindani ba photo kaka ndeza la kaka kokutana pona Clarisse ayebaki lokola ah mobali o déjà ndenge bandi boye abandi na ye kolinganga pe bandaka ndengwana yepe ndenge bandi kolandinga ye du fait que ayaki déjà na rendez-vous cela veut dire que accepta qui n'est-ce pas te ba comme pe na restaurant quelque part na ville ba lié ba meli sikoyo type wana Clarisse tiko orzela mobali ya tuna ye to abanda ko draguer ye makambo ya bolingo mais ba osolo makambo za kaka tina eti ba kote makambo ah yo peno lobaki soki ba pesi muninga na yo ba pesi yo mbongo okoteka muninga na ote ah mais yo likamango no kanga malaka mango boyindenge nini na koteka muninga na ngandenge nini abi ah yo braso pe na cash oteka muninga na ote so net siko leti nga so na biso leti $1000 ngo oteka muninga na ote obina teka ina ndenge nini nga teka ba tutabite problème te yo ndimaka letinga siko babimisele $5,000 so abakisi $4,000 muni $5,000 yango ndimaka ka oteka muninga na eso saka la piri yo abi saka la piri ngai ona ko ndima ndenge nini ote yo ndimaka ka oteka so ndimika ka mbongo oyo oteka muninga na akokufa na yete onga boy na akoboma batabite akokufa te okoboma mutu te yaro bando sala ka musala yo ndo ko bénéficier ba bana kutu ko aider bana ko sala kutu yo c'est vrai na ndenge nini ote ça va 5,000 angoyo la 5,000 oyo ça dépend yo zoa 4,000 okopesa ye montant sur lingi wana sombeleka moi quelque chose pesi na mwa mbongo ozoa ziango okomona yo misala na yo eko évoluer ye akobala suku da sima na yo akozala lokola obeka ngoni lumbila mwana mutibitinda na yo do yo zo sala mutu na ye amna ye kozala vandi eza boye yaya mbongo eza satan diable soki lo sambo te mawa tala masolo tozobeta bandeko tala masolo tozobetaka liso msebo afai moko beta notali pena bobi nzambe sunganga sino te mawa mingi makambo toboka na mokili makambo oto mona yango trop bandeko ça va na kosala ndenge note ndenge yali awa yo na 0h bima kaka na toilette apesi papier moko boye tangaka maloba oyo sotangi maloba oyo na tongo kutana mninga na yo créeka moloko moko boye kabela ka mambongo mo oyo na 5,000 kabela mambongo mo monta moko lingi siko sesikali wana yo osala makambo na yo osala kamsani onga na couturier osala machine osala machine au établissement c'est bon oui c'est bon yaya tozo pene bino banda kotala na entourage na yo na famille na bino na baninga na yo muninga na oni azala mbongo yo sala na mbongo te bandeko parce que muninga azala mbongo en principe il faut obenda muninga beaucoup même pour les qualités pour ça na zangi lelo akoko defa yo koma yo muninga na sala na mbongo yo sala na mbongo te o se plaka botambola kaina mutuka na wala kingani te ya atambola ba jeep yo sala ka na mutuka na suka nango apesi yo moi 100 €, apesi yo moi 70 €, moi $10, moi $20, moi 200 rennes yo zongi ndako yaya te ko peni yo tama mde salamaka o sa Clarisse abosna yeke alobaki ata $1 million a koteka mninga na ete posa ya mbongo banda ya mona $5,000 wapi amoni pla $5 na maboko na ye pena boye azonga meli pe nguma bana surtout bana basi bazaka secret moko bandeko yaya soki mwana bandi kokola kaka 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ya mwana mwasi basala ba secret moko impossible nzamba basala basi mystique te nakosi Clarisse abima pe na butu bokoyeba siko toyebaki lisolo oyo ndenge nini ndenge no abeti yango mutu apesi lisolo oyo cousine propre ya ndeko oyo bateka ye am na ye yaya Facebook oyo yango na monga ngakutua
Facebook na kota kama penda penate na publiera pena mingi te so comme un message on a messenger on a Facebook ya na ko répondre tenga linga WhatsApp WhatsApp so dans 24 heures sur 24 na WhatsApp comme un ba na WhatsApp atomenga na Facebook office to pelende ko komate pour na ko tanga peut-être 5 jours 10 jours o commence ça en ligne ndengona a répondre ngate Facebook na ko tanga papa mbate o comprendre o komona nga en ligne na za wana te na za mingi na WhatsApp 24 heures sur 24 na butu pe Clarisse abimi azui papier wana atangi makambo besaki atanga wana njoka makambo ki wana prière mobimba na tongo pe omesano akeko fungula moi benga woni magasin boutique to nini o asala machine na yemo ko wana mkemka tonga kubamba kabilamba muninga na wana ye aluki stratégie ndenge zali ya kutu bona kutela mbali moko boye alinginga na poto e consort promettre ngai dans 2 jours akofourninga moi quelque chose pour na bongisa établissement nga oyo na ko machine munene muninga ya kanyo sapa mona kubi ozo chance encore yo na ba Facebook pe na mettre na ma Facebook muninga na ya kasaka na téléphone ya WhatsApp te ya Facebook te kaka we ka ndori ndori kaka. Et le dit 2 jours après, on a mninga camarade, mon ami de dedans, ton ami de dedans, yaya, quel mal à bateau ben mon ami de dedans, tu es compagnie yo. Ton ami de dedans est ningani. On a en tout cas n'enga le robot, tu vas tirer la ville à son pareil, à somba 5 machines électriques. À somba machine. A joué sika munene a joué ba travailleur bref vie et bandi ta ba course oya salaki wana a joué $200 ya pamba bandeko a pesi pirier ndengo ka ili solo ya ngoza lokola kopa diamante so ka to yo ki fo zo $200 oyo sala ngolo yo sala wana yaya muninga na ye wana baza ba pauvre pa na bango so a pesi $200 amona ngoka na maboko batu mususu amona ngoka na TV. Mais est-ce que j'ai $200 dans beaucoup na yebe Clarisse pe muté ma be o pesa mninga ta $1000 te o pesa ya ta $2000 to zoteka mninga nzoka mbongo oyo azwaki wana ateki na ye andimi ko za mbongo wana. Qu'est-ce qui s'était passé? Siko Clarisse a komi ko pela Clarisse a fongola ki nini wana na quartier munene abimi ake na ville. Akoma na 15 machines, 15 travailleurs, donc c'est bon, Clarisse a soma mutuka. Mais ndako soma na ndako te, akoma ki na niveau, asoyi vite, mutuka moko, mutuka mibale, a ofite le sika bien ye moko. Même muninga na wana otikala ka pauvre. Soki muninga na wana ye quand c'est la caba, ça ne sont pas tellement je n'ai pas course, consomme ma course, ma tissu, le surtout, la souka, à cabele moi $20, $30. Chaque jour, n'engouana. Y'a pas les hommes en shida. Ça va, là ça regarde la Clarisse, Clarisse a fait ça, mike, muninga, alinganga makas, alinganga makas, yaya, y'a pas ça la kawana. Ozana muninga mo Olanda kaima, minute malandangulu. Soki botamboli amo atindi obengeli ba momi el mo tu boye bombeli masanga na suka na akabeli au moins 100 rennes akabeli au moins 1000 rennes akabeli au moins 100 euros akabeli au moins mbongo mo songolo tunga vie bene yango wana okoyala ngope olesi pe mwasi na ona bana yaya nzoka sikoyo kamaradi ya Clarisse waza la kasoka lali na tongo nzoto pasi ya kosakana te. Yaya, yo la kola mkanzo pasi, oui. C'est mon ma hiver, et ça rend normal, tout ça qui me semble belé sur la passe, mais passe comme excité. Donc la boutou wana, bazouaka ami ya mninga ya Clarisse, et ça que de travailler, et travailler à la mo. Na moni, il faut frère Mathieu Zonga ce soir, batte ba joko. Aye biso kuna ndibaka ko sala bilanga. Bilo to liaka. Mais comment est-ce que ba fufu na shop si la raté, ba sauce si la raté, ba ngombe si la raté, bana basala rango ba to ndengo wana. Donc yé $200 so ki wana ateki da amna wapi na Facebook. Na la teki ye pire masa na ye. Oya komaki nini ke ngata 1 million na koteka muninga na ngaite. Yaka teka koteka wana nini mto kufa mdo kufa te. Donc muninga la bongi na sima ya muninga.
Yaya, papa, maman, topekisaka bana, topekisaka bandeko. Facebook c'est bien, on poster ma photo na yo, on yo. Il y a des gens qui sont riches na Facebook ou kaka. Il y a des gens qui sont riches na TikTok kaka. Na vie normal boy, rien. Ok na mo hotel boko tala mutukuna mutu mo paya. Au moins na c'est tikara no mbetu na yo, ola na mbetu ola na gown na ye. Benga oni penoir ya ye mutu. Okangi ba photo, oputi na Facebook, okangi ba photo, oti na Instagram, mutu ko wade tele maté, okangi na photo mutu ko oti wana net ya yo. Ya yo te papa, contente de ce que tu as. Qu'on finira na Facebook. Facebook est comme une concurrence. Il y a des gens qui sont très riches na Facebook, très riches na TikTok, mais la vie normale boy, rien. Té, na kosi, bokomi hein. Ah waza monsieur éveille à conscience. Tu as ko pénible mandeko. Ndeko wana nzoto pasi ya kosakana te souffrance. Donc yeka ka sukido et comme le kola musala mais musala te. Na ba travailleur ya Clarisse ba za rutu mbongo le kai. Donc ya a revoir avec wana tongo tani asokoli pa ye ba kutena Clarisse wana Clarisse ba course ko tambola ba solo mona miye ko solo abe makana mutuka nyoso tu wana. Ya Clarisse ebe ko busa mutuka te. Metenga okende ko sala auto école. Akena muninga na ye azo apprendre atiki muninga na zo apprendre te quel genre d'ami yaya soko sala ami ndengo wana sosola area ngolo bomoni importance ya prophète Alijo pour émission oyo musa oto sala biso moto kokate yango esenga intervention ya batu na nzambe loka ba prophète Alijo ndeko te yo ndoto pasi na tongo ya nini Moudifala muganda to bopikili ki ba okundu ba ndoto en forme netinga ba en forme soki ka soka ndoto passe na tongo ozalaki na bien yo la kingo passe ni ba uti ko même so ba carton na butu kuna pa muninga na yo oyeba te o uti ko travailler ko sala bilanga butu na tongo bola muki fatigue ko sakala te bandeko te o to lobaki te to lobi kaka voilà to beti solo kaka de ba pesi biso mais to so peigner payer ndeko ata yo moto toute la vie normale parce qu'un vrai ami ça moto au bozara est proche. Il y a des camarades na amis ba camarades mais ami ça dit que bo partage ka bloc belé ami no asa na mbongo ozotika ami na asa la bobola ndengeni ata yo moko soki ata oza PDG na compagnie to osala ba faire zo mbongo muninga tamula kana yo okoluka moyen te Olio kabela kaye, kémora bana repêcher. Parce qu'il y a des gens qui si tu me donnes un poisson, je mangerai, n'est-ce pas? Mais si tu m'apprends à pêcher, quoi? Je n'aurai plus faim. Bon côté, si vous commencez à muninga na yo, yo ko sa kala mbongo. Olinga ko kabela muninga, ya, to penya to penya yo. Si ko penya yo. Otambula kala muninga yo pona sengo kaka, oyebite, masana mikola a peru du super charge à sika mikolo sus évoque. Après évoque te balo toko duma na ngo ko sakate yaya yebe la vision to loba kite benga ngana pe le numéro prophète Alijo peut-être si bateka monimo na yo masala kabela $200 kabela $1000 kabela boye pamba kaka boye te ateka monimo na ote oyebi to lobi te ke ba camarade nyonso tout ba kabela baninga na ngombongo bateka bolimo te o za liso to obeta ba partir liso o ya mo penyama Mouta s'est positionné. On s'est positionné, ce qui peut être les Cambouana, il y a Benga Bisso, la privé, tu peux ça, le numéro, il y a prophète Alijo, au cause de fat à la musique, au dans la France, au dans la Belgique, au dans les États-Unis, Canada, Angola, Afrique du Sud, même na Congo, même na Cameroun, pour le Colombie, Cameroun, on va faire la mission Makassi. Prophète Alijo, au Sungabino, prophète Nzambe. Dans le chaque fois, parmi les faux, il y a des vrais. Pour y être le prophète Alijo, prophète Nzambe. Il y a un kasiko li solo. Et ça la ndengo wana. Ah! Siko yo, na batu ya quartier, ba remarquer. Elle me comme qui camarade ya Clarisse wana, oyo bateka molimo na fait à part Facebook, elle va malade moment une semaine. Ndoto passe moi été moi, Léon la koya été moi une semaine malade ko l'hôpital au moins a pesi moi hôpital ra ndengo wana. Ah! Siko ba master ya camarade. Pour Clarisse moi avec ba 29 ba 29 quelque chose comme ça de ba lobby, muninga ba sa ba 28 ba ninga kaka. Yo boza posa ba age ko ba lumbi la muninga.
oui c'est vrai que na vie biso na surtout goza ndenge moko te ceux quand même ozui shungaka bane comme chouchou ba camarade que ya master ya Clarisse va dire koloba mais maman comment est-ce que moi na yo muninga na zakala mbongo bazaki onso ndenge balé ko volu na save tout le ba pauvre mais muninga zui mbongo azoko aider muninga na yebo etene qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? On a pas comprendre est-ce que makabo pena moi on fa sambela mingi elle moi est-ce que sambela ka maman su camarade maman ya muninga ya Clarisse alobi lokola ba G o sambela ka na yo premier te papa jour mususu tout ça coûte na veiller veiller ceux qui peut veiller ceux qui peut prier l'église na biso boya na ntoki sambela nan et coïncider pe muninga ya Clarisse ozaki na ba faiblesse d'auto pasi ba kena na église wana ba comment na veiller ba sambela na bango ba sambela normal na tongo pe pona ye abiki mukongo passe si nango normal azongeli kimukala na ye et pas à Clarisse voilà Clarisse azo pela Clarisse troisième voiture ya kosomba yaya peut-être li solo oza ndenge mona vina yo on a sorti ka ko peine bino nazo ko beta li solo malembe pona yo muto olanda ngai o comprendre yo pe muto olanda ndengo wana yo teka am ya camarade na yo ya yebite me yo moko yebi makambo sala comment vous avez camarade na yo camarade azo kendeka down azo kena se me yo zo matakaka ata yo moko conscience te bilo ki ndo comment ça bino ndenge nini qui c'est moi ça ndenge nini oli ata o camoufler yo quand même soki vieux za boy soki yo za la niveau muninga za ata boy te muninga za ata boy yo lingi bena yo za boy muninga za na se pédase de se ata yo moko do ozola ta bien ozolia bien mais muninga na wala to mabe okomona bena bota mona mutu ka boy donc soki mutamoni akomona ke o patron oyo peta mona musato shegi pona nini ndengwana mais tango ozola mbongo osunga pa ninga otie muninga aya pe l'entreprise azo akama quelque chose pour permettre à ça la ma valeur botele mino balé baso ya batena ni patron nani mona musala mais bino oyebi o patron nanga ça va quand même deko yaya to penye yo bokomi to penye yo azongeli kilumbila na yende commence à Clarisse wana tango aye ko tomber sous maladie ba ne l'équipe bien sûr to ils sont trop bêta jour moi tomba sous maladie afala ndako mama na bango akenda na église moko songolo ndenge balobaka no oyo aza na mutu azobelisa na ndako aleka liboso yaya baeglise ebele mpe ya solo ezalaka église yango eyebani te mpona esaka bano baeglise ebele oyo eyebani wana c'est du potopoto okomona pasteur ya baye na ye bien tanga koyebana ekomi problème baeglise ebele nde omonaka wana mama na bango aleka liboso priere bayebisi ye pa prophète ope pasteur wana nazalaki te mama boni mwana kobela mwana komoboye mwana aza na problème est-ce que mwana na yo azalaka na camarade na ye moko boye komo na ye Clarisse oui Clarisse wana abebisa mwana na yo abebisa mninga na ndenge nini nabika ndenge wana boya lobi tosala prière boye mama pa zongit ayebisi mwana ye mwana bino siko na mninga no Clarisse bozaka ndenge nini qu'est-ce qui s'est passé ya komana mbongo ka briske boye yo zalaka na le côté botambola ndeka na mutuka yesengo kaka oui c'est vrai que on pesa ko ba $100 on ba 50 o sunga pe mais pasteur essaye nga fa to que l'église to semble peut-être maman jouer ironie tala maman malam to semble peut-être pesa na pour mon famille yo be un jour nzamba ko pambola yo ça va na poka to kende ndeko wana master ya Clarisse pe na pokwa ba kena be pas pasteur. Allez, prière, en bref, prière, et les qui a consacré ma bêta, ma fata, prière. Yaya. Mungongo ya Clarisse bandi ko bima epa ya master na yowana.
eza ngai kalesaka ngai Clarisse ngai na teka molimo na ye abeti lisolo nde nabeteli bino boye abeti lisolo ndenge nabeteli bino boye bandeko yango nayesaka bino yaya losambo efutaka yaya losambo epolaka te o soki losambo te yaya mawa. Oui, c'est vrai. Prière. Mais nous devons reconnaître aussi les valeurs ancestrales. Ngai wa ça n'engage que ngai. Ndenga msoma bakao Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. Nzambe ya Simo Kimbangu wa salaka ndeko. Nzambe ya Simo Kimbangu wa salaka. Pour pasteur wana atuni mama na bango so ndimaka Nzambe ya Simo Kimbangu na ndimaka Nzambe ya Simo Kimbangu. Pasteur wango azaki mutu église onini. Bima mais aloba ba Massimo Kimbangu yaya juste pour ça les missions bien spécialement Massimo Kimbangu on va vérifier si réellement Simo Kimbangu azanani mutuana nous devons les reconnaître ya solo et fato basala prière elle moko bari pasteur wana soki pe professeur nani azui mungwa ka mungwa oyo abuaki na munoko ya camarade ya Clarisse wana tanga abuaki wana fi wana sanzi so pasteur kini ndo mo suspect onde ba nyoko etambola sanzi ya kosakana te tanga sanzi wana le voile bandi kolobo salinga boye pona nini siko ngala kokwea vraiment ngala sunga kayote pona salinga epana boye ngala pesa ka onyoso yo opesa ka nyoso yo te ka ama muninga ba délivrer ndengo akoy yaya soki ba délivrer ndengo camarade na yo oyo zaki na pire ye kuna fa sentir sikoyo Clarisse a sentir que mabe koti ba tuno ya sa ibonde alia yo mutu na yo oyo oya ko esclave asala ka ombongo moye aya lisusu ezate ba délivrer nzamba kangolié Clarisse a kepe ko leka sum ninga na yete wala pe amitié ekatani wana ni amoni camarade ya Clarisse akela pa Clarisse sous 2 mois pamba bandeko 2 mois leki Clarisse ba business na yeba okende down e ba okende down a wude ko somba biloko Clarisse na voiture na Jeep évoque a sale accident mortel mutu ke panzana ko sakanate mutu ke panzana mais Clarisse bakati likolo katani akomi na ndako tanga bakati likolo ndengo wana batu bazoko yusaye confesser. Qu'est-ce qui s'est passé? Boebi témoignage et pesa makanami sa batino sur l'église, bazba ki yango déjà. Yesko kuna pinise yango wana. Maman ba Clarisse pa que bamba, qu'est-ce qu'il y a pas les caméras ndenge nini lo bato ti Clarisse a yebisa maman bango vérité ndenge le kaki. Ndenge sala ka ba manzambe ba bino pobika. Yo folo mninga na yo wana osenga ye pardon. Yaya, bah pardon, monsieur dara pardon à diable, pardon à diable. Est-ce qu'il faudra que l'hymne sera makamusus? Landa lisolo. Clarisse va me mailler na chaise roulante de au katana, bah yé pas camarade na musus oyo ateka molimo na yé, bah sengi, yaya. En tout cas, nga mninga na yo boye ndenge yesikoyo abeteli lisolo. Évidemment, nandeka ki mutu be batika osola teke akenda église ya l'église mais ndenge na nga mystique amona ke nzambe mtakata balie wana ya solo nzamba salaka. Tala kutu boye na Facebook na sala ki boye ndenge na beteli binoka wana sala ki boye. Siko il paraît yo kenda ki pa nganga moko azama kasi kasi nganga na biso na makasi ole nganga na bino to yango te siko tango yo bimi ba bimisio na buumbu wana yango wana répercussion accident kutu oyo ezala yeke ngai na kufa mais ba pesinga sous dernière chance please yango na bina kufa nga boyete na linyo limbisa ngai
camarade ya Clarisse Wana bi yon makambo osala ngai. Ngai nazaki pire yo. Oui, ba mbongo loko netali ngai te. Mais comment est-ce que ba pire na yo, ngai pire na yo ozwa okende koteka molimo na ngai ndo obi oteka sur na Facebook so ngai wana vraiment ta yo moko. Na sa ata kolimbisa yo te. Mais na problème na yo te. Kende na yo nzambe mtalingi. O limbisa nga kaka na sa na ta wana te, na problème na yo te kende. Bakei. Na ebite soka limbisa ki ye, to limbisa ki ta kei. Tanga kei wana afandi boye Clarisse abandi ko pola dans le vide. Likolo bakataki déjà likolo susu boye e bandi ko pola dans le vide. Bake bakati deuxième lokolo. Deuxième lokolo. Clarisse tombé hôpital ayibo benga nga mninga nga ayana senga pardon. Nzoka bandeko. Soki Clarisse akenda in hôpital. Bakuta na su face à face bana mninga na yewana. Alinga récupérer su ama mninga na ye pour apesa kuna. A récupérer sous vie. Ya tala des graves démons ezalaka. Atabino moko. Tout le monde va comme bébé ya. Okomona bozaki na grand-père moko boye to papa moko azaki maladi makasi. Maladi makasi ma muribon. Okoko o mwana kasi moko akufi kuna briske sala kisa akufi briske. Sala akufi boye mutu to atelemi. Boka de loko wana. Boka de loko wana ata mutaye président mboko a fait de la kala o sema kambia ba apartheid wana. Ezala pende ngwana. O akufi te. So akoto peut-être maide makasi boye. Okomona ono koko na yemo ka kufi ka brise ça la kufi yeko to abino hôpital to mona yango bokomi c'est que bien donc camarade ya Clarisse so que pas que na rappel hôpital amona ya Clarisse boyi elingo ça de change nzamba épargner ya kindagiti asali un mon hôpital camarade na kindati Clarisse Wana akufaki yaya les salaires de péché c'est la mort ba constater ba solo. Tout ce qu'on interpelle. Tant qu'on couvre ba kunde console Clarisse kawala Clarisse Wana kena matanga te. Siko ye koto mboteke amna ye akoba komona ba mystique na butu. Ye Clarisse abeko na camarade na butu. O yo commence que au moins nga na bomi bomi singai siko musala ozaki musala oya yo sala awa ngala bandi ko sala ngo point na no sengo parole bande ko yokate yo ka fa ko songa musala le koto. Yo na neni boza famille. Yaya, autant la ngoleka la situation là. Vous allez monsieur éveille à conscience bandeko. Ba autre ta ba réalité awa. Na yebi ke siko aller choquer au sakanate oui c'est vrai. Yaya, benga ngai na pesa oli miora prophète ali jo ko sunga yo. Yaya, tomitala ka entourage na yo. Comment vous la muninga na yo za la bala. Aide ko na mbonga lokuta mike apesa ko bulote bwana. Yaya, connecté ngai ozela yo na connecté on yo zakana nga déjà. O zakana ngai no suyangeza yo. No suyanga yo nani yaya. Yebela o to lobaki te to lobi. Ti camarade a Clarisse Wana prière sika boye a oki moi bien. Azo mona susu de Clarisse a bla susuté. Muta pesi solo wana cousine propre ya camarade ya Clarisse. Bokomi ndenge batala kabiso ba pesi so papa fiston beta li solo oyo pona ola musabatu okomona batu ba piri ya kosakate ki piri yango piri moka sakala mbongo mutso sakala mbongo taneni na ndenge ni oui c'est vrai que biso to kosala mbongo ndenge moko te mais quand même soki muta piri yo okotika la situation mabete élever la moitié dimension pour ne pas se pela te bokomi c'est que bien yaya tala moi li solo ya mukie to bombela kio lelo yango wana autre bakite tete ya bino Mama Charlotte na Londres Mama Charlotte pigeon na Londres komi ye pena ayebi na ekolamba kaka normal aleki na yeba to kolamba te me alambaka me kay moko o sentir pigeon na Londres Mama Clarisse pigeon na Londres pardon plutôt kutu Mama Charlotte akoba Clarisse donc na mtu boye ndenge ko boni boye ko boni ma Clarisse awa sans effet Mama Charlotte pigeon à Londres ya papa Ibrahim YL to pesa tango na tango nyonso na nzambe komi c'est que bien président Ibrahim YL on est ensemble voilà merci na yo pele susu Mama Charlotte Kaputu
la dame de fer, sponsor officiel la chaîne Oyo, radio locale télévision, maman Oyo, a bien officiel là-bas, Nabino. On a besoin, moi, là, griffe, moi, là, bien, benga, maman Charlotte. On a besoin, on a la shop, la shop, la bilamba, magasin, bilamba, on a la Turquie, la Chine, partout. On a besoin de Kunate. Benga, maman Charlotte, à cause de delivering partout, ici, qu'on a la France, Belgique, Afrique du Sud, Durban, Wapi. Maman a kosungayo. Soki pe, on a besoin de autant en classe d'Afrique du Sud, école d'aviation. Moutako ça vient dans le monde entier. École d'aviation est moins chère en Afrique du Sud. Même les Américains bayaka, les Américains bayaka, les Russes bayaka. Yango mboni kutu Afrique du Sud azolinga kutu mandat d'arrêt international wa ya Poutine tepo parce la coopération makasi. Ya mwana ya autant école d'aviation awa. Aviation militaire pe commercial. Hélicoptère militaire pe commercial. Pour comme appelle sous mécanicien avion to hélicoptère benga maman Charlotte Kaputu, maman Charlotte Kaputu, la dame de fer, tout comme ça on nini li kuni na mutute jalousie na mutu moko te, la dame de fer, je confirme maman Charlotte ou mena mama yo personne comme partenaire na biso sponsor osunga ka émission o yekele diboso benga biso na privé a pas de soucis ça des émission na bino tu vas pas na batu nyonso tout. Merci na Mama Rina Rumbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbire, ni virage, coordinatrice de la chaîne Oyo Radio Locale Télévision. Bandeko, to partager, to tiens ba j'aime, bandeko, tiens ba j'aime, to partager. Peut-être émission to lisolo Oyo et sungiote, mais ko sungande komoko songolo et sikamoko pakala. Chap chap. Et tchara. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Kaputu, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud, dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Maman Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Maman Charlotte en Afrique du Sud. Madame Charlotte Kaputu et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Kaputu. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Maman Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mi balé, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Ozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Locale Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana no yako yekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Maman Charlotte Kaputu, la femme de fer, Tokumi Sayo Ndenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.